pasi pe mawa, mokili mawa te, mokili pasi, mokili mutu pasi, mokili kosala pasi bandeko nanga, mokili pasi pasi ya kosakana te, pasi ya mukete, pasi ya makasi bandeko nanga, na ndenge moko ya somo penza mingi makasi. Kolala kolamuka na makambo, kolala kolamuka na dossier, kolala kolamuka na ya pasi pe mawa, concernant comédienne na biso na kombo ya Yabui. Na bandi ebele ya batu toyebi Yabui, ebele ya batu basepilaka na Yabui, ebele ya batu basepelaka na ndenge Yabui amipesaka, ndenge Yabui ajuaka, ndenge Yabui bandeko nanga asalelaka makambo na ye. Lelo oyo toye tolali tolamuki bandeko nanga na ba dossier ya sika, toye tolali tolamuki na makambo ya moto toye tolali tolamuki na makambo ya kosala penza pasi mingi na motema bandeko nanga. Kande na yebisaka bino sango ya pasi, sango ya mawa, soki sango ya mawa eye ezalaka toujours et encore musala na biso toya toloba keno oyo eza sango ya pasi, soki pe eza nango sango ya pasi te ezalaka toujours musala na biso toye pe tolobi keno oyo eza nango sango ya pasi te, ezalaka bongo ekendaka pe bongo na système moko ya malamu. Bonjour, bonsoir et surtout bon après-midi, et cela ne dépendra qu'à l'heure à laquelle vous allez nous suivre. Bienvenue surtout sur notre chaîne Kisongi Songi officielle. Bienvenue na balandi nyonso ya kala, bienvenue na ba o nyonso ya sika. Ka ndenge toyebisaka bino boyei malamu na chaîne na biso, chaîne moko kitoko, chaîne ya ba information somme, chaîne moko ya ba analyse pas possible. Tokosenga na bino bandeko nanga, bino bato ya sika, si c'est la toute première fois ya kokota na chaîne na biso ya Kisongi Songi officielle, tokosenga na bino bo s'abonner massivement. Tango bozo sabonaka bongo, bobo sana pete ko klikaka sur ngonga ya notification. Malamu ngonga wana ezalaka ke à chaque fois que Kisongi Songi officiel a bandotiaka ba video ya sika bokozala mama ane ya sika solo ya sika agrandissement de troisième jambe qui mobile salaka te pe ezamukie mama azo sepela te na mbetu na gavke elamuki feti ezongi ba mama ona ba problème ya mabota myome fibrome trompe kiss règle abondante ménopause ata okomi na 65 ans mama okobota mwana yoka bien dépression maladie mentale autisme ata mwana alobaka te mokulu makasi to pe alalaka te tozali na solution na gavke bona loposo totikali nsima te vergete babengi nduta bouton tache 5 jours ya bamba oteli lokola lilala te uniforme tozali na gamme complet ya kopakola ya injection ya comprimé ya suppositoire esengo ezali mama olingi ovimbisa tolo pe nsima sans opération benga biso na lombango papa mama yo oyo otungisama mingi na maladie ya hémorroïde interne to pe externe yoka na 2 jours ya bamba omoni changement ya solo ebongo mpona bokono ya diabète AVC tension to pe obésité gavker golo solution perte de poids naturellement okokota salle de sport teo na kisi ya comprimé pe injection na gavker ozongi mobimba. Ba produit na biso ezali 100% naturel et salemi na ba plan na ba industrie ya Allemagne pe Angleterre na gavker oko sepela. La santé n'a pas de prix la famille. Quand ndenge toyebisaka bino bate la santé na yo. Soki okobate la santé na yo te, eza na mutu moko te oyo akotikala kobate la santé na yo te. Yango eza toujours malamu. En tant que mutu, omonike na nzoto na yo ozomi yoka bien te. Eza toujours et encore malamu benga gavker na lumbangu aya kosunga yo na ndenge pe na système moko ya malamu. Gavker azawa na bandeko nanga asungaka te keno kaka ba oyo te. Gavker azosungaka batu nyonso, azosungaka pe na baka nyonso ya oyo etali makambo ya santé. Ezala makambo ya mabota,
ezala nzoto na yo eza bien te, ezala oza na problème ya sukali, oza na problème ya tension, o matakita, grave cœur azawana na ba solution ya makasi pe na ba solution ya kitoko. Voilà, na bandi ebele ya batu tomonaki numéro ya grave cœur. Soki ozwaki numéro ya grave cœur te ekozala malamu benga biso na numéro oyo bozomona na ba bande d'écran na bino, tokotia bino en contact direct na grave cœur kaka ndenge ezalaka. Ba joyeux anniversaire na bandeko na biso nyonso oyo bazo célébrer ba anniversaire na bango mukolo ya lelo. Na yebike boza ebele oyo kilelo oyo bozo célébrer ba anniversaire na bino la famille. Ka ndenge na lobaka ko célébrer anniversaire ezalaka nango lipamboli. Ebele ya batu baza lisusu na biso te, ebele ya batu baza ya kukufa. Mais soki de ton côté Nzambe azobatela, Nzambe azobomba, yango eza toujours malamu koyaka ko célébraka ba anniversaire na ndenge moko ya malamu pe na ndenge moko ya kitoko. Ba sincère condoléances na bandeko na biso nyonso o baza na matanga. Kande na lobaka toujours et encore tango matange yaka la famille eyebisaka nango mutu te ke no lelo na koya lobi kuna nazokende te. Matange yaka na cadre nango, na système nango, na ndenge nango ya kibomatanga bandeko na ngai. Yango penza kisongi officiel na équipe na Mobimba toye penza ko présenter ba sincère condoléances na bandeko na biso nyonso oyo bakufeli papa, bakufeli mama, bakufeli tata mwasi, mama kulutu, oncle yaya. Toye penza ko présenter ba sincère condoléances na ndenge moko ya kitoko pe na ndenge moko ya malamu penza mingi makasi. Bandeko nanga lelo oyo toye na affaire ya Yabuyi, toye na dossier ya Yabuyi, toye bandeko nanga ka ndenge na yebisaka bino soki ya koloba ezalaka toujours et encore musala na biso toye tobetela ngo lisolo. Soki pe ya koloba ezali te toko préféré na biso to ya kovanda na biso kimia to loba na biso eloko te. Mais soki bomoni biso toye kofongola ba caméra tolingi to solola tolingi to loba, c'est parce que tomoni ke problème ezali yango etindi biso to ya koloba bandeko na ngai. Lelo oyo ka ndenge bozomona nga na ye awa na zoya bandeko na nga na zoya na esengo te na zoya na motema oyo ezosala pasi ya mukete mais plutôt pasi moko ya munene. Ebele ya batu biso nyonso toyebi Yabuyi. Bandeko na nga Yabuyi asalake ebele ya batu basepela. Ebele ya batu baseka. Ba o bazalaki na ba stress balongola ba stress na bango likolo ya ba filme ya Yabuyi. Mais lelo o bandeko nanga ezo sala pasi ya makasi komona ke situation ya Yabuyi ezo kendaka ka mabe, mais de l'autre côté to mona ata réaction ya batu te ke non ndenge zalaka moi réaction moko boye eye etelemi moi réaction moko boye ya kosunga ndeko na biso Yabuyi ezate tozo mona ngote bandeko nanga. Ebele ya batu toyebi ça fait un bout de temps oyo toyaki komona ko comprendre biso nyonso ke non Yabuyi azana problème ya komona. Yabuyi azomona ka lisusu te akoma na problème ya miso na ye ebandaki komona lisusu te. La famille tomona ki biso nyonso na bandi ebele ya batu toyaki kutu ko salela ngo ba émission, ebele ya batu toyaki kutu ko solola ma dossier wana, ebele ya batu toyaki kutu ko betela ngo sete, ebele ya batu toyaki kutu ko sensibiliser bandeko na biso ebele batia Yabuyi na ba prière. La famille lelo oto oloba situation ya Yabuyi ezaka bongo ezo s'aggraver kaka du jour au jour. Yabuyi situation na ye ezaka kaka mabe. Yabuyi azomona te, Yabuyi ata soki ka ndenge ezalaka azomona te, miso na ye ezomona te bandeko na ngai. Ekomi kosala pasi ya makasi, ekomi kosala pasi mingi na motema bandeko nanga, mais eloko oyo ezokamwisa biso surtout moi personnellement eza koya komona Yabuyi lelo aza délaissé, aza abandonné. Ba comédien baza na bango atakuna te, ba comédien bazo kipe ye te ata mukete. Donc ba comédien penza baza na bango atakuna te. Ndenge tomona ka bandeko mosusu bazalaka ndeko na bino azobela, ndeko na bino azoyoka bien te, bolobi ke non ndenge ndeko na biso azoyoka bien te,
totelema ta toya tosunga ndeko na biso ka ndenge ezalaka kote ya bacomédien eloko wana tozomona ngo te. Bazobengisaka ta ya buyi te na bateatre. Je sais que ebele ya bato bakoya koloba babengisa ye ye azomona te bakobengisa ye na ndenge nini. Toyebi ke na bafilme na biso, je m'excuse, ezalaka toujours na barole ya bato oyo bazomona bien te. Ya buyi c'est pas dire que azomona te que non makambo nyonso azomona te. Azomona mwa muke kaka yango nde azomona. Komona penza ndenge bando omona makambo nyonso kala azomonaka lisusu te bandeko na nga. Mais quand même komona ya buyi azomonaka mwa muke. Eza toujours na barole oyo bakoki kobengisa ya buyi balobi ke non role oyo ya buyi akoki ko jouer, ya buyi akoki ko s'incarner na role oyo akoki ko kotisa ngo bien penza makasi. Mais ya buyi ba place nyonso bazobengaka ye te. Ba comédien mosusu kutu na minute oyo basondola ya buyi bakendaka ata kutu kotala ye te. Ba comédien mosusu ata kutu kotindela camarade na bango, collègue na bango de service message. Batikalaka kosala ngo te. Mutu kaka oyo tozomona kendaka amataka akitaka pona kokende kotalaka ya buyi ezalaka kaka Marie-Jeanne Bololé. Ye kaka nde akendaka. Bolo bataka ndenge ezalaka ba comédien bosalisaka ta mwa eloko. Ata soki lelo oyo tozana baka. Botali kaka na kana bino. Ok, kana biso oyo tokokende kotala ya buyi. Aza collègue na bino lelo oyo azomona te bomiti ata na mitu ke non après 2 mois to sangisaka ta ba $5 toke kotala ya buyi ekosala malamu penza ataka ba $5 soki boza 10 personnes ba $5 kaka ya pamba ata $50 kaka après 2 mois boke botali mutu $50 wana eza ebele. Na ba filme na bino mosusu o ba filme kanenge ezalaka o to organiser filme moko bato ya église ifo bazala ata ya buyi a participaka ata na bato o baza na ba filme soki bokoloba ke non comme azomona bien te moyen a leka na ba filme eza te ata kaka na ba filme o bosalaka ke non bato baza na église ba filme genre ba filme bongo ekosala kaka malamu ekosunga ya buyi aza na vie aza na bana. Na ba circonstance ya bongo nde tomonaka bato penza ya bolingo batelemaka. Na ba situation ya bongo nde tomonaka penza famille ndenge ezalaka na bolingo. Bokoti jamais kosunga moninga na bino te non parce que azalaki bien miso na ye bande omona yango to bande osunga ye lelo oyo aza lisusu te non na ba capacité ya komona lisusu te bino pe de votre côté bosondoli ya buyi ezosala malamu te. La famille bosunga kapenza ya buyi ezaka eloko na eko senga na ba comédien na biso na ba filme na biso bosunga kapenza ya buyi a participaka na ba filme ekozala toujours et encore malamu mingi. Bandeko nanga eloko ya mibale oyo lelo oyo kisongi officiel aye penza kobetela sete ezaka kaka makambo oyo toomona lelo ya ba communicateur ba communicatrice lelo oyo toomona bandeko nanga mutu kingandi biso toza bato kingandi biso nde tokobanda ofinga ba oyo biso nde tokobanda osabolaka ba oyo. En tout cas na ye kopesa kaka conseil nga na yaka toujours kaka na ndenge ya ba conseil avant na kota na ba conseil ya ba communicateur na ba communicatrice na ye kosenga na ba patronne nyonso ya ba comédien. Toyebi keki lelo oyo toza na ba président Caleb, toza na ba président Elombe, toza na ba Belvi Kandi, toza na ba Sila Bisalu, toza na ba Ersil Peshanga, toza na ba Dina na la douce. Alors, na ye kosenga na bino, je sais que mutu na mutu azo travailler dur pona musala na ye, na ndenge bozo travailler bongo. Mingi bolandelaka oyo penza batu na bino balingaka, ba fan na bino balingaka, soki ba fan na bino balingi keno, na ba filme to lingi to bandomona mutu kingandi te. Mosusu bolandelaka pe ba fan na bino, pourquoi? Parce que ba fan na bino bangonde batalaka bino puis que bino pe bokotisa mwa ba mbongo. To comprenaka na biso. Toyebi ke eza na batu mosusu o ba travaillaka na média te, c'est vraiment difficile baya ko comprendre makambo oyo biso tozo comprendre de notre côté. Alors na ye ko senga penza na bino, s'il vous plaît, bosala musala na ki professionnalisme ya makasi ekozala penza bien. Ekozala penza malamu. Bolandela ba fan
de l'autre côté pe musala na bino esalema bien parce que soki bomilati makasi kaka tolanda kaka bafani ekobebisa musala ekobebisa pe barelation na bino na baninga na bino oyo bobanda na bango kala eza mwa bongo wana eza kaka analyse selon ngai. De l'autre côté makambo ya bacommunicateur na bacommunicatrice premièrement na ye koloba boye bomoni dans la vie ngana lobaka ngo toujours et encore que soki mutu aye ko confier yo problème aye ko confier yo situation cela veut dire que mutu a considéraka yo makasi mutu azwaka yo na importance ya malonga parce que c'est pas donné à tout le monde. Il y a de ces personnes oyo peut-être que tosololaka na bango tosekaka mais en aucun jour obimisa makambo na yo ya motu ya makambo penza na yo ya malonga makambo penza na yo oyo koti kobeta lisolo te obetela bango ovandaka nango yo moko. Mais soki omoni mutu azwi courage wana ya kobimisa ba makambo na ye moko boye oyo eza penza ya kati ya motema na ye abimisango epai na yo, cela veut dire que cette personne te considère. Alors ezalaki no lelo eindi ezalaki no lobi kuna eindi te ezalaki no lelo emati lobi kuna emati te bandeko nanga ata boswani ata bobebani mutu asalela yo confiance mutu wana tina makambo na ye oyo asalela yo confiance makambo wana garde makambo wana na sese ya motema na yo ti mukolo kokufaka ngana oloba ti mukolo kokufaka parce que mutu wana asalela yo confiance ya makasi mutu wana akonsidera yo atika batu mosusu aboya kobeta lisolo na baninga mosusu alobi ke non li situation oyo to likambo oyo na betelango kaka mutu kingandi c'est parce que mutu wana azo consideraka yo koswana c'est tout à fait normal batu baswanaka kobebana c'est tout à fait normal batu babebanaka okozala mutu aliboso te ke non obebana na camarade na yo okozala mutu aliboso te ke non obebana na ndeko na yo okozala mutu aliboso te ke non obebana to oswana na mutu kingandi te koswana eza nango fact moko eza normal batu baswanaka batu babebanaka mais kobebana na biso koswana na biso ezala te ke non parce que toswani parce que tobebani ngana mutu kingandi to kabwana ngana mutu kingandi to kobandaka lisusu kosolola te na bimisa ba secret nyonso oyo abetelanga lisolo te. La vie ezalaka bongo te bandeko nanga bino o bolandaka ngai bolanda kisongisongi officiel nazoloba na bino s'il vous plaît et puis elo mosusu na ye kosenga en tout cas message oyo na okende peza nango direct na ye kosenga ka na Poutine de l'écriture Belvi Kandi osala musala na yo oza na famille libota oyo ezosutenaka yo oza na famille libota oyo bazalaka toujours elongo na yo famille libota oyo etikaka yo te alors na ye kosenga na yo mama osala musala ya bien oyo ebele ya batu bazosepelaka oyo ebele ya batu babetelaka ngo tolo lelo eloko kaka na osenga na yo mama Belvi ezake s'il te plaît na bolingo ya nzambe na bolingo penza ya nzambe nazoloba ngo na motema nanga ya pembe motema nanga pepele na bolingo ya nzambe longola nanu makambo ya bacommunicateur pembeni na yo sala musala na yo kaka ndenge ozosala bacommunicateur wana lelo oyo bakoya parce que je sais que bacommunicateur musala na bango normalement bazo ya kolansaka message il faut basalaka ba publicité parce que tolanda déjà message à Belvi Kandi ye moko de son côté aloba na ye que non famille libota mafinga toboyi bino musala na bino ezalande ko sala publicité ya ba film na biso yango message Belvi Kandi ayaki ko lancer aboyaki na ye ba communicateur na ye bakota na makambo mafinga. Je m'excuse. Alors toye ko senga na ba makambo yo lelo ekomi ko bima kenon demera lobaki mataki babebani na Belvi. En tout cas ezaka eloko nga na ye ko senga na yo Poutine de l'écriture tika na numa bakambo ba communicateur musala na yo déjà ozata na besoin ya koloba te kenon batu basalela yo publicité déjà musala na yo ezomi salela publicité yango boko
déjà musala na yo esi eyebana mokili mobimba. Musala na yo ebebana déjà mokili mobimba. Tia yango kana mutu ngana oloba nanga. Tia yango kana mutu. Ndenge oza boye moni soki nzambe amatisi mutu ezalaka toujours na batu oyo diable atindaka pembeni baya kokitisa yo. Siko batu oyo bakitisaka batu bazalaka batu wa musika te bazalaka batu wa pembeni ba oyo toliaka na bango tosololaka na bango mosusu tolala na kolala mbeto moko yango kaka bango wana nde diable autilisaka pona koya kokitisaka biso. Alors eza kaka eloko nga nazosenga na bolingo ya Nzambe makambo nana ya ba communicateur elongwa. Je sais que tango ba communicateur bakolongwa bakobimisa nyonso bosololaki boza batu bakobimisa penza nyonso o bosololaki ekobima ekozala ya liboso te pe ekozala ya suka te toza batu na se ya moi tolalaka tolamuki na ba dossier tolalaka tolamuki na ba makambo ekosila. Combien de fois babimisela yo ba audio, combien de fois babimisela yo makambo, est-ce que eboma yo to eboma musala na yo etikala ko boma musala na yo te. Batu o balingaka yo bako continuer toujours ko soutenir yo, batu o bazalaka pembeni na yo bako continuer toujours ko soutenir yo. Sala musala na yo kanenge ozo sala ekozala malamu parce que batu nyonso ozo tiaka pembeni bazala kaka na suka ezala kaka dossier oya bimi tango ko bima wana ekozala ba jeton oya bimi tango ko bima wana ekozala ka makambo. Pourquoi? Parce que eza kutu bango te, eza des diables oyo azo utilizaka bango po baya kokweisa yo. Pourquoi? Parce que musala na yo ezo monana na miso eza bongo. Mama na sengi penza na yo bonini Belvi Kandi ngala lingaka yo mingi na landaka ba filme na yo na ndenge moko koki ku imaginer te. Alors ezaka conseil nanga on ekopesa yo na ndenge moko ya bien. Mama sala na yo ka ndenge esengeli baya kofinga baya kobimisa nyonso ezala ba audio ezala ba appel enregistré ezala nini tout babimisa mais malamu ozala na yo musika na batu kilelo oyo tokomi kobanga. Il y a de ces personnes yo kokanisa ke non mutu oyo azalaka bien mutu oyo asepelaka na evolution nanga nzoka na katikati ya motema to na sese ya motema na ye ya asepelaka na ye na evolution na yo te ya monaka na ye échec soit azo ya na vie na yo pona ba intérêt. Il y a de ces personnes aujourd'hui qui sont comme ça. Ayebike tango na okende na kisongi officiel kuda bakosala nga boye bakokende na nga boye bakomata na nga boye bakokita na nga boye. Mais il y a aussi d'autres personnes oyazo ya na intérêt ya malamu na vie na yo. Ayebike tango na okende pa ya Belvi nazo kende na nga kusala nazo kende na nga kosunga ye na mwa ba idéologie kanenge zalaka. Na mlobi te ke no batu nyonso baza pembeni na yo baza mabete. Iya ba oyo baza mabe, iya aussi ba oyo baza na bango mabete. Eza na ba mosusu o baza bien, batu mosusu baza mabe, batu mosusu baza vrai, batu mosusu baza na bango vrai te. Wana eza kaka conseil selon mama songi officiel kaka ndenge ezalaka. Nasengi na ba nyonso ba mama Poutine to sengi na ba Pomba Sen to sengi na ba mama Dinana to sengi na ba mama Ursule Pechanga to sengi na ba Grâce Luzolo to sengi na ba nani mosusu ba tonton Jérémy Chabani. Vous êtes nombreux bozwa la biso pe ya bui bozwela biso pe ya bui akotisa kata mwa $1 akotisa kata mwa azanga kata mwa $100 te na fin du mois. Tala ka ndenge akondi bino moko boyebi vie ya kin ezalaka facile te. Et puis toye kosenga pe na leta na biso azwaka charge surtout ya ba comédienne eti ba ya bui boye mutu aza lisusu azomona bien te moya sala musala eza te. En tout cas, ezalaka toujours malamu l'état na biso pe ezwa charge na ye. Ebele batu bakoya koyebisanga ke no ya bui azalaka Brazzavilloise. Mais ya bui abando sala musala na Congo na biso. Abando sala musala na Brazzaville te. Alors, eza responsabilité ya ba konzi ya mboka na biso ba sunga penza na kitoko nyonso pe na malamu nyonso mama na biso bui ekozala penza malamu et encore malamu mingi na ndenge moko ya kitoko. Voilà. La famille kande na yebisaka bino biloko ya kitoko ekendaka nango mbangu biloko ya kitoko eumelaka nango te. Tokomi na presque suka na biso. S'il vous plaît, soki botielanga j'aime te
botielanga j'aime soki nano salelanga commentaire te salelanga commentaire soki nano salelanga partage te c'est le moment salelanga partage nde likambo partage nde esalaka ke mosala na biso ekendaka pe liboso na ndenge moko ya kitoko pe na ndenge moko ya malamu bobosana te kosabone ba oyo nano basabona te bokota na chaîne na biso me otikala kosabone na yo te en tout cas na sengi na yo sabone massivement sabone na kombo ya nzambe sabone na bolingo ya nzambe sabone kosabone ezalaka nango ofele kosabone ezalaka te keno ya kofuta te ezalaka nango ofele osabone ale na ndenge moko ya malamu pe na ndenge moko ya kitoko penza mingi makasi basuka bandeko na ngai yango oyo nabosana te napesa nanu bambote na ndeko na biso na kombo ya Valérie Petelo de partout oyo alandaka kisongi officiel. Permettez-moi surtout de vous dire bye et à la prochaine.